Salut à tous les fidèles. Ozalo Koso. Jerry Kobetox DCNC. Ozama Desu. Moi, Mobalo Abenda Raboté, Bota Deuxième République. Jerry Kobetox. Fimbwa Kekele. Namokongwa mwana zoba. Ata toliaka na yo. Ata tomelaka na yo. Osa koliamba na yo kiposa. Lambango na moto. Partout dans le monde entier, partout vraiment, pour la Jerry Kobetox, c'est cette émission internet, animateur à peine dans la beauté de cette république, et puis chaque Congo, il y a des artistes comédiens, on a des abino, à chaque fois, mais ça n'a pas chaque Congo, déjà ma solo, ça qui toque. Alors, en commençant dans un mobile, c'est une caméra Hervé Mboyo. C'est la image, nous sommes partout dans le monde entier, dans Toronto, dans Québec, dans Montréal, dans Londres, partout nous sommes dans et puis nous sommes dans plaisir et aime les serviteurs, nous sommes moi dans Moussa, nous sommes yeyo, parce que nous sommes solo et mikolo, pour bana mikeba kotate, ceux qui bana mikeba koti, par cause de ces cas l'imam. Alors les lots vraiment et yindi. Les artistes et comédiens très fâchés, artistes et comédiens bazaya ko silika ya dégâts. Pour moi, on a chaque fois songi internet. Et puis on a songi internet, na sala ki songi poto bongisa. Et si quand on m'a ali. Alors on a déjà moi ça publier ma vidéo oyo page Facebook ça na vitesse à danger. Oh page Facebook. Bango te di songi mabe. Publier les images et plaisir, les artistes et comédiens très fâchés. Très fâchés, on pas nani, na rotanga comme on a banganzala nani wa pour na sa carrière internet. Alors, na ba réseaux sociaux partout, na ba WhatsApp, na ba nini, bazo finga joueur moko oyo a servir mboka oyo danger, mbokani die merci mbokani. Ya Marlène Tessa, bako finge boyete. Pour moi, je suis un belge, mais les lots andima comme à la Congolais, pour vous foutre dans monnaie des singes. Il y a les artistes et comédiens très fâchés, mais il y a un tournage de chaque comme il faut y aller toloba. Bako finga mboka ni boete. Vous êtes mutu na image na internet, vous êtes comparer na nyama. Est-ce que zalaka ba Congolais? Et puis bah église est belle, on a pas l'église est belle na Congo mais qui est politesse aussi la tête, qui ne doit aussi la tête, on m'a besoin aussi la tête. Pourquoi? Et puis artiste et musicien, oh ya sila nae, ça langage que moi. Oh ya sila, à moi pour toi mawa. Il s'agit de Céléo. Comment on fait un mbokani? Céléo. Tout ça peut pas tout ça. Comment on fait un mbokani pour un? Ande nos Congolais. Et puis on doit intoxiquer, bah tu vas finir et bon on a réseaux sociaux. Mbokani soki et Simba qui est une équipe nationale. Et ça les nini. Na club ne bobi mbongo wa touchaka. A autour de lancer mbongo wa touchaka na club ne wana. Est-ce que bon moni montana o azoka na Congo. Azo servi bo pesa biso ba misoleti ngala lo bango. Bo limbisa nga bo teninga regarde moi na ko lata mayo équipe nationale Congo te. Po boyo finge na ngai. Lelo batnoka ba Jires Kembo ba boya ko beta na Congo po ani. Po bo minimiser tata ne bo minimiser pe na yebe lem so moi na ye. Bah joueur le gars Cédric Bakambu a sobité na Villarreal à Real B à Barcelone B bah congolais bon finge footer pourquoi et puis bon tikité boké au-delà Moga na aussi sa carrière na ye pour là si ça va bien ne tout le monde na ba paya ba ninga abimi na honneur bino bozo bimise na ko finga alors bato bo finge to ko démarrer bino so banga nzala na liwa Chris Njoka dia simba makambo ngo elonga pe na simbi ba comédie no ba siliki pour na ozana bango à tout ba loba moi na mobile rofinga mbokani bongo c'est le Oscar poani obeti balbum nyo c'est raté ti oké poto mon boy ya ko kata koki show ya bandal te po ba bandal c'est Paris ba tio show obimana la mabo ko kaina mo na mo bala mukana tongo obimana yo voiture mo ko kaina mo na bandal mo ba kimisi yo okokite oké poto ko kata allez mo finga mbokani yo côté na maladie merci mbokani voilà na ko banga mo côté po il faut ba comédie ba silika na po ezande ngai ne mutuna iye ko so ba comédie alors na yebisi bino ba bokende na sika mususu te na Suisse wana ezaka na mutu moko azo simba bato banzoto
kumu ya papi ya mère rêvé so ye moi tanga oui so on a fait next boy on a beta zola rabiente qui n'est pas kumu ya papi ya mère rêvé au simba yo tanga oui letika ya ki donc il resala bien et puis na bosanité maman sociale filobola qui ça filobola ça ta c'est le oiseau finga bokai c'est le on a tina maboka ba te belé na tanga suna chasser le même est-ce que c'est pas maman c'est le asali ils a bien Hervé Mboyo moi transition moké poto leka ba comédien n'est très fâché na bateau yo ka yemo c'est le na bateau bazo finga ba congolais ba finga OK na église dimanche et puis ba église à lelo anga ba église à Congo et ba na 9h 17h mais obimika na église au bando finga ki bonzambe c'est ki mamino boli angulu check. Merci beaucoup. Artiste, j'espère que l'artiste a parlé avec Sibino et ça a et ça l'a raté. Au moment de la poé, les joueurs ont très bien presté, bah joueur qui bien. Eh ben oui. Pourquoi on peut élever Mokani Likolo bah épingler bah no finga Mokani. Mokani a bien joué par rapport à quoi? Mokani nenga sana, abimisa na bala bala. Bah tu vas pas luka ma belle Likolo merci Mokani. Le Likolo likamona ka mo mukie et puis faut te voir que bah joueur en équipe, ils n'étaient pas les seuls sur le terrain. Pourquoi bah no finga Mokani le quoi sur indemnité? Et puis pourquoi insulter les joueurs? Tout bon été, n'esprit la bino il y a ceux qui va la bien bino va même sur supporter ce esprit sportif. Pourquoi bah no balabino mais bon déborder Dieu merci Mokani c'est un homme de foyer. Il a ses enfants, Anabana. Et en plus il y a un musicien la musique. Voilà, on est tous artistes. Bien merci Mokani as artiste et à ballon. Ah ouais. Bis toi artiste et comédien. Artiste et musicien Bazali. Alors on ne peut pas injurier artiste. Nous sommes finis Mokani et on finit comédien. On finit joueur musicien. On finit bien merci Mokani. À vous ça la balabala. Ma mère elle Mokani boyé. Et le lot, il faut tout finir. D'ailleurs, salut. Bravo les léopards. Vous avez très bien presté. Vous avez très bien joué. Cap maintenant vers le mondial. Avec Coach Ibenge. Salut. Dieu merci Mokani. Salut. Avant de nous on a mis on est des analyses sur Moulinga. Est-ce qu'il y a la musique? C'est pas vrai. C'est pas le roi mais on va arrêter. Bon, et ça on se dit il y a une sens clinique. Finga le vieux Igwe de la forêt. Ça comprend. Il y a Moscou là ça on peut sous Mbokani. Allez là vous il y a la musique en scène. Maman Olive. C'est la passer pas na ngai. Non, quand le joueur dit il y a comme ça, on a été un responsable. Mais non, ça ne va pas. Si le niveau on a, et c'est
Comment le moi muke sami moi reka muke. Non mais le fait bon film la biso. Ça dit bien dans les réseaux sociaux comme qu'on publie. Qu'on publie muke. Ça dit bien. Commanda Zawana. À côté na Saint-Jean. Très belle femme. Quand il a Saint-Jean, ana bien, ana bana bien. De bons enfants. Ba ko honorer muke. Ouais moi c'est le on a bana c'est le tout mon bango nani. Abasinga. Ali so mo c'est na bana. Non le bakake. En tout cas vraiment merci Nadia, merci Mbokani. Abeta qui va les bébés beta qui bien to zaki au CP là. Et tous les léopards. Zaki n'a la chance y habiter. Parce que ce to zaki n'a chance y habiter. Mais ba jouer belé ba rata qui va même faire ka kulusu. Non le puis il faut avoir résultat. Nul, échec et puis on va gagner. Non le baboye, non le baboye. Après vraiment c'est Léo. C'est le petit obeti mabe. Obeti mabe pour Mbokani na sana. Akoba no sala balbu mo sala 50 a foutu mamoko. Ya yebiso ke mon album na ozuate. Mais comme ça na pona bana combien mais non fini. Ata kana banzembo na ye. Soki bana bana ko ba bwa Mbokani. Maleki bana musika no. Osapaka te ko le mec là, soit des c'est lui là. Papa, tu es bien mouton ça derrière hier. Tu es bien joueur ou azotinda fingai. Mais on a quoi le on a joueur ou atini yo. Mouton autant comme moi na. Autant comme mission autant comme ponga na ebit. Mission autant comme c'est Léo, on entend. Na ba nzala na liwa. Ba mission, on m'a ba mission na tangelo. E ba mission ba na respect belé na mboka. Les missions autant comme moi na. Tala, mouton na sima na yo. Oyo olata Fares na ye. Asale lo mo kuta ba. Animation moi malonga te. Olela non passeport olela. Normalement, na ndenge makambo za tout doit na mboka ça peut quoi ngana ko ke pressé place mo beta ke comédien était pesi ba be est-ce que la mission c'est ganga c'est ganga tu donc lo ko na so c'est le vraiment sali en solo étant que patriote mboka face à la vidéo moko aleka ça ça lango asanga pour mboka ni a contribuer à dans na carrière na to yebi na minute ko ba patron bele ba ko tika na ba joueur ba chancel mbemba ba na ba ONG et sunga batu to na ba Jires Kembo on a baba Youssouf Boulundou, on a baba joueur Mboka nani. Kebano, vous comprenez? Bazo oyete ba musicien. Junior Kabananga. Kabananga joga diablé. Ce qui vraiment c'est le scram au sali act wana yeba ki komoza dessus to sepelité. Ça la vidéo c'est nga besquiz, le ba ki pour tout qui dessus. Surtout to ninga bali. Mais ça ne ma fanga facha lobby. Ba les relatoires résultats. Réussite échec nanil. Ce que dit au Katimo Nzadi, il a cité que Coupe du monde était Mbokani to monaki apundi mais chance abi ezala ki motele sinon ki motolongo selo sala mais eloko ezokamwisanga na tuna na bato ba question awa Mbokani abeti 3 tirs cadrés il y a bien mais bolingi abetaki 7 tirs cadrés arataki ba Yves Bakambu pe ana souci mboka ayaka moni bato to beta libanda bazo apona mbongo ti to respecter bango bala bazo na équipe na bango za danser awa parce que pour amour du pays so comment décrocher bango ba no beta la biso danger c'est les autres musiciens éducateurs en masse les cas so za yote le bac za yote so za yo sala vidéo senga Mbokani par rapport à sa parents ana ba na momi na Marlène Tessa jamais rolinga ke ba finga jona ezomona pour que pe na justice na nenga fo to bomona te za biso so ba artiste mboka to lobby unité amour soutien tout ça la calme attendez la fête d'habiter tiki biso papa titi personnel merci beaucoup alors tout ça ndeko awa par rapport à makambo ezoleka ndenge na tuno ko question moko est-ce que Mbokani vraiment na selo ezaki na moi problème on te porter la komati au-delà makambo na problème on a kuma avant la kuma na point na ina lo banana merci na ibenge pourquoi
pendant un certain temps bale na biso ekendaki biso oyo toyebi ke équipe na biso tokoma koleka na bakalki mais depuis arrivé ya Kolenge équipe ekoma na droitier eza bale tanga te eza teke eyebi intel bale ekute boyaka Messi bale ezoboya Cristiano Ronaldo ozo comprendre ki abeti mpe bomatch esili achepebi te bomonaki match oyo elutaki koleka avant oyo mwana mai ya bundi akoki te ozo comprendre bavandisi ye match akoti na décision ya makasi na boule ya kotia match on abeta makasi abete koleka tous les joueurs félicitations soki c'est le scrum mwana banal nazo expliquer yo nga naza artiste chapelet mokili yebi soko yebi kosalaki yango leka ndenge bandeko tu baoloba c'est pas normal les gens yo boye artiste bato bafingi yo tolo bien yo siko artiste boye bato bafingi yo biso bandeko no to mais quoi to yo ki ke yo ofingi nani artiste mbokani pas artiste abale yo fingi yango biso to répondre to yebi sur sala vidéo kende senga et pardon Marlène ayeba ke en tout cas mambo c'est dans les bons banga pena na c'est pardon na bozolo ba est-ce que ça là oh yende so sala yango soka salite mitali ye mais chaque on a biso comme Betox voilà yoka makamango ndenge zali maman Marlène Tessa supporter parce que la fille mobile nayo parce qu'elle est artiste oui maman de deux tous les joueurs au Babetaki na Kano courage 2017 félicitations courage félicitations à vous tous merci franchement Bolassi na musika otala la vidéo ya ba match soutenir bandeko na yo ba joueurs nyonso nous sommes derrière vous nous sommes artistes comédiens tous derrière vous Bandana Coach Ibenge les coachs ont amené football congolais à la hauteur Aziz Makukula na Simana Bino staff technique non nyonso ko bandana Aziz Makukula tina batu nyonso ba soigner tout bravo Kumu ya pape ya mère rêvée voilà Kumu ya pape ya mère rêvée papa na maman ya bibiche ba fossette yo nde bino nde ba conseiller ba joueur bolemba bango te bo conseiller bango bien merci Mbokani ma vidéo ebimi oyo balobi kongwaka léopard oyo mebate Dieu merci Mbokani parce que vous a parmi le premier patriote oyo bandima kosunga équipe oyo congolais Marlène Tessa na bana nyonso batela mobali na yo batisa conscience na ye ezala likolo enfin que lobby aya lisusu lelo esimbi te lobby ekosimba na baoyo nyonso bafingi na baoyo nyonso bafingi boyebake na baréseaux sociaux to répondre biso bacomédien to répondre merci beaucoup oza baartiste oyo baza bien éduqué et en plus toza opération likof biso toza baartiste oyo soko meki kaka kosimba moko ya biso parce que bajoueur biso tolekana to répondre mon frère tolobi na oza musicien oyo banda kala ozo comprendre so bito beta ba le passé na yo au sécurité o muto batu ba yebi o yembo binisa batu mais Dieu merci Mbokani azapé ancien lokola yo mais pourquoi ko finga mais mon vieux Dieu merci Mbokani vraiment artiste na yo Zuma na défendre yo et l'autre rôle ba no ka courage belé ya il faut ya atayo parce muto na sali ko le kisa kalki joueur na biso Dieu merci musika zo comprendre donc tozozongisaka na yo selo parfois tant que tobanda loba liboso tension ezaki un peu likolo maintenant il faut ozonga mutu oyebake mutu oyo fingi aza mutu oyo bozana ye nini fonction moko zo comprendre yo za na département donc
il faut au Luka au retirer un peu au yolo qui peut comprendre que oui aux leaders à opinion il faut comprendre aux éducateurs à masse bato belé batala kayo balanda kayo photo ana biso peka bato musu pe sentiment caméra ba joueur ne ba ça en réalité pas continuer tirer de joueurs faire au bac ça va et comment appelle ça so comprendre mais joueur on les voyait éducateurs à masse joueur fournir ma volonté na yé fois ça ni aya et puis à poser pour donc il faut que Congolais nyonso o ba wali bana na ba baza awa mais tout le monde veut dire que Afrique mais tout un résultat et qui m'a capisoté pour gagner et puis pour Pola et là on a je considère que Toza dans une même famille donc le réseau s'est traité entre nous les artistes c'est une même famille ça le quoi comment mais chambre différente ouais donc c'est le scram toyebio ce toyebio te toko aussi toyebio mais to penser to c'est loko wana donc ba bolo bana masse kolinga te yondo bima leader ya masse wana est-ce que muto pa kolo bana ngai non donc on t'oblige pas mais ouais donc on t'oblige pas mais on te le dit c'est comme ça que ça se passe tu peux pas toucher à la personne de Dieu merci Mbokani Bongo pendant que yo monde ozana o éduquer masse donc c'est le on t'oblige pas mais les cas là qui ça tu es quand même éduqué là tu vois quand même dans la merci beaucoup les artistes c'est le faut l'accepter aux éduqués je ne pense pas que la maison mère va faire son éducation alors ce qui au lingi au bana kofinga ba joueur et ça bisonté parce que ba joueur na mboka ba contribuer aka yo na mboka contribuer ke lokote avec c'est bon merci beaucoup merci beaucoup les alleli oyoki que ba lingi kaka no bongisa donc so pesa bongote l'état lo ba ke em so comprendre la mape on comprend oui en tout cas ça ndek moi mais bato tout balandaka bato tout batala so pas lugirano ne balobi makamboyo merci beaucoup combo bato tout donc yo bikanda vous soki tosali eloko oyo ezaka mpona kodefendre culture ya mboka na biso ozo comprendre vraiment bandeko oyo bayebi biso bafan na biso boyebi biso bocomprendre biso ke oui todefendre kaka moninga na biso mais notre collègue oyo otanga kombo wana mission otanga kombo na kaka outi na orchestre monene papa na yo amayeli mingi yo mpe fosaka mwa video osenga beskise vraiment c'est bon merci beaucoup ministre Rankine, j'espère que fait ça monde de la fin par rapport à au fâché, on va commander au fâché, il y a danger pour Naïcha comme on a dit non et puis à comédie journaliste a bien ramboté na yena qui tipo na ba li kamboza gini kitoko vraiment moi makambo salami parce que na ta photo bon dans qui touché les ba moni ba réaction bon ba WhatsApp et tout Charlotte m'a vu vraiment azaki touché et puis fait na Costa Diomi il y a Métiol azaki touché pour il y a pas bien arrivé moi ni ce que le joueur affronté dans match là normal au CLP à ça va générer comme super Simbaté il a cité que azafo animateur il y a ma vinenge et ça la maka vraiment ba occidentaux toi comprendre la réaction oh ça l'a mis parce que moko na biso a touché moko na biso déjà entre nous heureusement ils ont les canaux lingala kaka communauté congolaise de goyoka vous comprenez on va ba anglais wana ba mboka musu ba comprendre rien ba mo ka ba et puis bo tawate ke makambo e ba lingala bo tango na nini na sous-titrage ba ni pas reverser donc c'est le scrum timba za mboka na yo Dieu merci Mboka na za parler donc vraiment ba mbote na ngala Charlotte ma fille na pesa qui Philomo la kisa
Et puis, on a été 10 chakalam, bien Guy Fouki a dit Sida Bilele, Coco Swag. Comment on dit Coco Swag. Coco Swag, venez donc. Ça, pour qui était à Charlie Maloula. Coco Swag, Sida Bilele et Charlie Maloula. Check. Voilà, donc tout le baboye. Mbokani et tous les léopards, balataka drapeau ya Mboka. Yango levé, c'est le téléphone. Yango, on a un vrai patriote. Balataka drapeau ya Mboka avant babeta balé hymne national et betaka. Donc sauf fingi bango, ils ont le rôle au passoli drapeau. C'est le scram, tout le là au danger kutunga nazalaka mettez-moi moi mikolo na beta betango pam pam. Okoti singa wenza pourquoi? Wenza binzemba na ba pauvre. Atieli kiana mbolongo poisson domicile. La constate estomac na pepe soupu. Tala. Sida Bilele bien. Mais cet acte-là mérite yo oleka au la vidéo. Oui, ça va congolais, bah excusez yo na acte. Maman Marlène te ça tout le baki. Bibibish ba fossette moi na mère rêvé. Hein Mireille Kisanga, maman Kulutu, tata moi si abana. Merci beaucoup. Lionis Safalani, merci beaucoup. Lionis Safalani, vraiment. Atira auto le batapo. Merci beaucoup. Fifi carré, Fifi Moseka. Na bossa noter. Merci beaucoup. OK, na tournage, j'espère que Oyo, d'ailleurs c'est qui bino qui est très fâché contre celle au scram. J'espère que boyo qui va lobby. Ngana ko lobakeo, ça n'engage que bango te, ça n'engage que bango nanga. Yo personne qui m'a touché c'est le to côté là yo. Les akara qui ndenge kaluja lobby, bana ndako moko na bana ndako moko ba soigner et puis tozo ba kopena lingala po bato ba ki hingo ba yo kate, bato ki anglais pe ba yo kate mais les gars ont s'excusé pour Mboka na zande ko na yo. Ndenge ya Gino lobby tant match ya le pas avec bana bête national, c'est parce que tant on finit à jouer, on finit à paix. Drapeau na auto Mboka na yo, c'est pas bien et c'est les marabouté. Yango monino surtout au sali oyo. Ce qui vraiment yo pour mon nango qui sali yo mabe mais un jour personne t'a meki na auto ko démarrer boye pour to linga pété ni banga di mara na poche Hervé mo les autres ya la shit. Donc filobo la qui sa maman sociale zalaka na bolingo wana Gaël Satonga na Lyon et puis ça Sandra Mission mo zalaka na bongo banini ngimi mabia la motema ya mamba moi ça pembe chi muba cher Francis chi na Suisse ma chère et puis même Sifa na Canada na peso ba moto belé na ONG na yo génération ya lobby peso ba moto belé Junior Lampe papa Junior Lampe olingi o louer ba instrument complet musique profane ndenge mo ba musique religieuse kende kaka papa Junior Lampe on a instrument danger et puis na bosante depuis Romatuba pa ebisinga lobby gérer au revivre et la manaki era ngo pe na oloba depuis Matuba ba mise tout era na miki yem talati sakaba ngo j'espère que mona ada ba photo na Facebook na yepo azal danger et puis cache cacharel maboko bank il y a tambola na la voiture donc les gens Dr John Maonzo sponsor officiel de peso ba moto belé Patrick Wanongo alobi mon ami je te prends en charge ma recharge de batterie. Comment ya papa ya mère rêvé olingi tanga wisi olingi encore nini nzoto systématique kende kaka kuna na ko soigner yo et puis na ko sanité kaju musamba na peso bambote belé et bange sili wana po solo la ba solo la yo na ko sanité ils ont un problème na Hervé Moyo ici matakwa na États-Unis ici Li c'est matakwa na États-Unis na peso bambote belé et puis joli moi di Picasso artiste ya chic choc lenge ya bengade dangadio ça déjà la banor kuna et ça la bien pour bien na bengo to prêter na moni mikolo londe za ko ninga no ça la kamera ipala para bosa ba komedi bo donc il a ce matakwa na États-Unis na peso bambote belé motema ya bienvenue Hervé Moyo ya mwana ti moi soigner ça va bani bosé belé puis on ça na te Maroc bata Maroc bolela gérer compétence pour na yo c'est na mo pas comme na Canada lui gérer mon tout le monde na boss moko boya pour ka sombe na $100 ata mi saksa en full to buke si tu ne payes mon keba joli de mbana comme on a si tu ne pas la maté allez c'était bien le mois gérer compétence on va la donner la tena ça bino et no yo ça la mo ya kitoroki a beauté botiki na ba mike mo kamba ba batika sur la France de mai ngai na za beauté deuxième république
page Facebook Songi Mabe. Continuez toujours à publier à Bongo et ça va bien. Bye bye, on se retrouve dans l'émission Roya pour ma comédie Bazalagi aussi. Je suis Zalagi. Bye, ciao. Salut à tous les fidèles. Ozalo Koso. Jerry Kobetox dessin. Ozama Desu. Moi na mobali abenda raboté te bota deuxième république. Jerry Kobetox. Fimbwa kekele na mokongwa mwana zoba. Ata toliaka na yo. Ata tomelaka na yo. Osa kolia mbanga na yo kiposa lambango na